Binyolo na maboko pe makolo. Kumba na monoko lokola bani. Tungo itali moindo fongola miso. Kunga ya bai. Matondo bandeko balandi ya vuva mo television mboto mabota mabino. Mbote na bino yonso bojwe lisusu libaku ya kufanda bongo liboso ya betando na bino. Na tina ya kozila manaka na bino ya sika. Analyse sociopolitique tolobaki. Na manaka ye toko beta be masolo ye ko édifier ou ye ko enseigner po on a l'impression que bato batangi bité le belé mais basé ko cultiver ba anti valeur bato ba occuper ba poste belé et na politique na ba entreprise mais basé be ko cultiver maye mazangi tina to ba anti valeur. Le long na mboka na biso ba force biso ba imposer biso ya ko accepter ba anti valeur le ba valeur bato moko ba botaka na wenze ya zando c'est normal ça passe curieusement les gars qui na zando après 18h soko ba attaquer pas ya ba chèque la police a koloba mais au commettre erreur tu ne pouvais pas passer na 18h mbala sima koleka isute sala makasi bima na boulevard donc la kisi ke bato wana ba s'imposer anti-valeur et commis ma valeur. Kasi lelo, spécialité ya lelo, tolingi na ino mokolo 17 janvier, mokolo ya Mbuta Lumumba. Héros national, oyo nan kote bapa ya balobi Patrice Emery Lumumba. 60 ans après assassinat na bango. Nini efandi na mitu ya Baimboka. Na filmo lo posopemba finança ya salaki anti Mbuta Lumumba mais andimia salisela e film po achola ye na suka azongela ka mwasi yango bakangaka ye mituna mize ya biso biya noze ya mobianga mina biso ya mokolo mwalelo directeur ya fondation Mbuta Lumumba monsieur Michel Kitoko na bangonde toko kabola mwa ntango ye pesa meli biso mokolo mwalelo directeur Mbote boni bino santé Mbote santé et l'amour santé et l'amour toza kokoba kaka na sepeli makasi ndenge boyambi ngai na chaîne ya bino poto koka kosolola kolimbola makambo oyo etali Mbuta Lumumba ba vérité historique oyo bato ebele bayebi te to koka kolobela yango parce que ndenge eza boye ngai moko ya bino naza non seulement directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba mais naza ya famille. OK. Naza ya famille pe na yebi histoire wana ndenge ezali ndenge pe toko corriger parce que Mbuta Lumumba yemoka lobaki histoire oyo ya mboka ekokoma na Baimboka. Très bien. Bango moko ekozala te o ba komona ba financer libanda ou ba komi libanda na Bruxelles te na Washington te na Paris te et puis na États-Unis te ezali Baimboka bana Congo na bana Afrique nde bakokoma histoire oyo oya biso yango histoire wana il est temps et plus que temps biso moto bana kolimbola yango po Baimboka bazala na makanisi oya malamu ya makambo ndenge elekelaki naza na maboko na yo bamituna nyonso oyo kotuna na kokoka ko amplifier yango po mutu tu ayoka malamu ndenge makambo elekaki na maboko na yo. OK, tolandi bino vraiment na bokebi lokola bolobi boze libota mais ko s'adorer na ino na philosophie pour lelo libota mobimba te ba s'adorer na mosalo bino bondimi ko sala ebandaki na ndenge nini ko tanga ye mingi bolingaki ye mingi qu'est-ce qui vous a poussé ya kokota penza na ngai eloko moko na koloba ezali moko tango ngai na botami nakoti histoire ese esalemaki mais comment koyebela histoire wana ndenge esalemaki yaya ya Patrice Emery Lumumba papa Louis alobaki boye comme ye moko Mbuta Lumumba alobaki botanga te histoire oyo ya lokuta oyo ya bamindele bakomela bino boye kola histoire oyo ya biso moko po bokoka kokamba mboka na ndenge ya philosophie ya bosolo
oyo akati ya mboka eloko wana atiaki ngai na motema mpe na makanisi na ngai ntango nazalaki nano mwana moke oyo papa Kulutu ntango alobi na nga bongo nabandaki deja komimefie na oyo bakotangisa ngasi Mbuta Lumumba ifo nde naluka makambo yango eyaki ndenge nini Mbuta Lumumba ndenge aza wana eloko ebele balobaka te c'est que aza motu moko asirevoltaki contre ba injustice mokolo moko akei na église azaki na 8 ans na 8 ans akei na église ya bakatolike kaka oyo tango akei kuna na veille ya oyo akokende église ye amonaki papa ya moninga na ye babeti ye fimbo na bamindele bashikote basalisi ye mosala moko babengaka corvée ezali mosala moko boye kosala tongo midi pokwa oza kosufrir neti nyama neti esclave sikoyo interpellé mwana muke ya age ya 8 ans 9 ans na eloko wana esalaki ye pasi ntango akei église oyo bazaki kobenga bato na makasi ye akei na église wana akei koyoka prêtre monseigneur na ntango wana aza koteya maloba oyo babengi amour du prochain esali ye pasi na motema na église batunaka mituna te me mwana wana Lumumba na ntango wana atomboli mosapi alobi ngai ifo naloba na 8 ans ngai ifo naloba bato bavandi nye prêtre alobi eloko nini alobi yo tokotangisa amour du prochain wana ezali ya bino bamindele entre bino na bino ou bien amour du prochain wana ezali biso na bino elongo prêtre na question wana comprendre que question ya makasi ayebisi ye ke amour du prochain eza ya motu nyonso ezala mondele ezala moto mowina Lumumba mwana muke wana olia vandanye akeli so alobi pona nini kasi soka amour du prochain ezali bino bo akonyokola baboti na biso boza ko betisa bango fimbo baza konyokola bango bakomi ba esclave na kati ya mboka oyo pona nini soki amour du prochain yali prêtre azangaki maloba ayebisi ye nazali awa mpona koteya dans l'entretemps Lumumba alakisi intention oyo bango bayelaki na biblia oyo bango bazaki nango na maboko mbala moko vérité ebandi deja kokwea alors ebandi deja kolakisama na minute wana basorganize na 11h bachasser Lumumba na école wana parce que aza motu moko boya komema révolution na kati ya bana mosusu basali conseil de discipline babengani mwana wana na classe réseau bapesi o atunaki mituna makasi na prêtre na kati ya église nde raison o babengani mwana na classe papa Kulutu azalaki alobi mwana akovana na ndako te lokola babengani repa bakatolike tikana mema po pelo wana ezaka bakatolike na baprotestant bagani ba école bamemi sikoyo na Wembonyama na 18 km oya Chumbe Sainte-Marie bamemi kuna na nini na Wembonyama kuna ikola ba protestant atali amonika comportement ya bamindele ezala protestant ezala catholique yaka ndenge moko abandi déjà kotia makanisi ke ayekola kelasi na ndenge na ye moko akozwa bakuru ya baninga abando yekola ngo na ndako o babengi autodidacte abandi koyekola na ndenge na ye abandi kokomela ba radio nyonso ezaki na ba adresse yesu ka yoki radio azako linga ningi radio ya tata na ye azui ayoki ba information wana na suka bapisa ba adresse ya radio ya Doche Vene ya banini ba révolution française ba révolution américaine ba révolution ba Cuba banini azui ba adresse azo abandi za kokomela bango pe bazotinda ka ba revue oya bato ba révolutionnaire wana ya zotanga à comprendre mwana muke wana ayaki kozala na makanisi ya mutuya oye leki kutu age na ye o babengaka quotient intellectuel na ye ezali supérieur na age na ye nde akomaki donc yo talaka lelo mwana muke oyo ya 36 ans ndenge amalmene bamindele amene lutte ti alobi bokende pa na bino pe bakangi bisaka bakeyi poto kwa kozwa oyo babengi indépendance na biso na kati ya mboka oyo donc eloko moko eza likanisi moko munene ya komona esprit oyo ehabitaki ya révolution wana ya kolobake aussitôt bango bakutaki biso libre awa il faut batika biso libre
poto koka kozala na histoire na biso ansa biso makambo na biso moko po ba détruire yango te parce que objectif a mondial ezaki ndenge nini a détruire ba culture nyonso ba langue nyonso biloko spo boloba boseka bosolola selon rite na ye bolata selon rite na ye yango ozomona il a passé pe na motema et le montant tozaka tovandi boye oh la langue française eza la langue officielle tondima yango tobosani banini po ba déracina biso tellement makasi que moyen kosala autre mesate mais na kati ya makila il faut toyebaka bakoki kozwa biso eloko nyonso sauf makanisi oyo eza ya biso ba coutume na biso ba authenticité na biso wana bakende nango te. C'est vrai que banyokola biso bazwa bomengo ba richesse na biso balinga kateto évoluer ti lelo yango moni lumumba na testament na ye à partir ya mbanzango oya komaki alobi un jour ekoyaka baimboka bakosangana ka neti mutu moko na moyi bakosangana ka pona babengana occupant o babengi colonisateur na ba traître oya kati na oya libanda po bakoka ko récupérer souveraineté oya biso moko eloko wana nde biso na kati ya fondation tomekaka kolimbola po bato bayeba vérité non pas oyo bakoloba o ba français balobi o ba te o biso to yebi na kati ya parcours oya moto Mbutalo Mumba. Matondo papa na ngai kitoko tolandi bino vraiment na bokebi la kisiete bozena maîtrise ya makambo to yela ki vraiment benga bandeko yonso bazeli banda makambo ya ntina yango spécial Mbutalo Mumba mpo nini premier ministre na biso azala assassiné si facilement mpo nini papa kitoko nalandi bino bo alimata ngo boze ko lobawa na biyano na bino botalisi biso ba penchant mibale. Mbutalo Mumba non seulement révolutionnaire politique mais azepe révolutionnaire spirituel. Révolte ne ya yamba bandi yango na milieu politique était mais na milieu spirituel. Mais bino fondation lelo apparemment botika biso kaka na révolte politique et na jeune deuxième motuna. Curieusement, l'église catholique wana ba pour chasaka Mbutalo Mumba tena suka. Bango moto bateya Mbutalo Mumba communiste communisme lobby bien na yo privé ko comment ya bato yo so ba diaboliser ka ipa ya bandi nyonso. Mais lelo curieusement moto yo bino moko bo reconnaître que na 8 ans a sali révolte spirituelle na kati ya église o ba tata basalaka te ba dima ko twa film. Mais curieusement ndenge to ko kanisa bango mokolo ya lobby bokei na église soit protestante soit église catholique to ebite boko kabola yango ndenge nini lelo lokwa to djibino o etungisaka bandeko balandi bajwa bien. OK omoni ndeko eza pasi mutuna wana utuni eza mutuna moko elamu ngai moko papa Michel Kitoko na banza naza parmi bato ya liboso oya kolanda mvomvwam ya kolanda mfumu kimbangu ya kolanda biloko nga na yebike ba lingomba spirituel nga na yebike eza ya biso po nzela wana nde Mbutalo Mumba atalisa biso na auto talisa ya wake soki lelo ekomi biloko catholique aliénation wana eza biso te eza l'état congolais a mis aliéna akamati langue française alobi yango nde officiel yango na constitution yango na koloba na parlement yango na kosala boye pareil a commissi église catholique n'était partenaire na ye. Mais l'état c'est personne morale yoka personne morale wana nde akendeka kosola pe na ba personne morale o ba benga ba église soki bazala likambo koyoka 5 ans yaka l'état na benga kaye a commissi ye partenaire na ye Hollandi sikoyo bao baza ko konza biso baza na politique moko te pona kosunga ke eloko oya biso moko bato mwindo
toko ko valoriser yango poto ke tomeka kotala na nzela wana poto ko trouver ka solution na makambo na biso olia kolandaka nzela ya bato o bayaki na bazizani lelo bako sala assemblée ko trouver solution lobby baza le premier ya ko diaboliser solution wana ba trouvaki oto lobawa Mbuta Lumumba bato o ba combataki ye awa eza église catholique ba combataki ye ba diaboliser ye kaza communiste akosala boy tant bazo diaboliser wana ba bosani ke ba communiste pe baza na poto boni ba communiste ya poto baboma combien pourquoi kaka oyo o ba ko bamba ya ko bamba balobi lokola za communiste tout to boma ye alors que Mundele ye moko azaki na ba communiste na ye na France na Belgique na États-Unis bazalaki ebele baboma bango donc wana ezaki étiquette moko boy basalaki ke pona ko boma mutu tika ba bamba ye étiquette oya ki communiste wana ne basalaki donc eloko wana nde biso ifonde eza itumba munene ya dégénération de génération pour église ango lelo soko otali ebele babima na catholique bakena de église de réveil balembi pe église de réveil ba poche petit tie kokufaka nango nyos parce que ezokota te ezomesana te eza na makila na biso te mokolo moto mwindo akovandaka atali kete na kepe musika mingi na tamboli na yekoli bibilia na yekoli boye bayisinga Jérusalem bo Jérusalem na ngai za wapi yo yekolaka Jérusalem awa yekolaka Israël ya okotikala ko ata suko kekoneza ya yote ezaba oya histoire na bango mais ya yo Israël na yo ezali awa oye bambanza ngungu oye bakinsatu oye baloja oye bakatako kombe oye bakisangani nde oyo mboka oyo bapesa yo ya yo yango wana mokolo oyo moto moinda kolota kene espace na ngande yango oyo tikana valoriser yango sur base ya makambo wana za nango yo kende liboso mais l'état takena na longe na boumbu na ye moko te mais malem to kosuka kaka neloko wana ke tia ko se détacher parce que mundele ndinga zana suka kolemba parce que aomona soka asali théorie moko boye aomona kana na Afrique yo simbate ezo simbate ye moko ake ko créer dans ba maladie yango ya COVID-19 oyo na ndenge na bango kuna eza ndenge mususu awa application ekomi ndenge mususu ezo simba kaka te makambo ebele bango baosala awa réalité eza ndenge mususu c'est que bango moko basi bazui conscience que biro ke ebele to ko imposer bato wana ezo simba penza te tozongela makambo oyo ya Mbuta Lumumba eloko oyo tozo kokendaka na ba église wana eza choix au l'état lobaki le 17 janvier mokolo babomaki ye tokena osambeli boye na église telle après tolongwe mais n'empêche lelo que ba organisation oya balingomba oya biso bato moyindo tokwa kosana approprier yango pour que chemin faisant to bima parce que même ba prêtre lelo oya église catholique ebele ya bato moyindo balembi dictat oyo utaka na papote wana kala izalaki il faut ça la église na latin na koyeko la latin awo koko na bisa yebaka latin te yo kendo loba no nzamba yo kaka latin awo nzamba yo kaka omona donc bakosa ma ebele mais eza métier ebele bango bambotaki lelo boyo kanisa lisusu te ekomi bamusu balobi ba prêtre il faut babala musu ba prêtre bakobala te lelo ba prêtre musu bakomo ko commettre ba infraction minene ya ba PD ya ba pédophilie makambo eze ebele na église wana donc tondi makake autant bazo semene wana mais milimu na bango bayebi ke bato mwindo baza ba africain mais un jour viendra il y aura toujours église ya bato mwindo o ya biso moko na ndenge na biso suka parce que façon nazomona makambo ezo simba te Mbuta Lumumba azalaki penza na kotalisa yo lelo ba église mosusu na monaki na côté kuna bakita waliste bango Lumumba apuyaka bango na tango wana azakosala bitumba na ye po ayebaki que na 8 ans akwazaki ba prêtre o ba beti ba parents na bango lobi akoye kuta ye azote ya église amour du prochain likolo ya mutuna oya tunaki babenganaki na classe a comprenant que Matteo bango bateyaka na makambo o baza kosala sur terrain il y a deux choses différentes mais le roi na bango tant qu'azotinda bango baya ko coloniser Afrique baya ko coloniser Congo abisa bango boye tina tebo kende kotalisa bango nzambe po bango bayebi nzambe bato sakaye c'est que oyo wana ayeba kike
bato wana bayebi nzambe déjà botalisa bango eloko wana te bokende kolakisa bango biloko mosusu de façon ke bozwa bango na conscience na bango po bosala makambo boyo tina bino kosala notamment exploitation ya ba richesse ya biloko wana. Donc on comprend déjà manigance o ezali entre eloko ekolobama liloba ya lokuta na ba acte kosala ma sur terrain. Mbuta Lumumba na 8 ans azaki déjà victime eloko wana ça comprendre que déjà. Matondo directeur Michel Okito Kitoko bolimbisi Michel Kitoko lelo awa tango boze kolobana ze kolanda bino vraiment na bokebi pona lingi na zanga ata eloko moko te mais ko bopesi awa bomemi yango à titre individuel bango moko papa na biso Kitoko nde bakenda vers ba masanga oyo elobelaka boyindo mais awa to yambaki directeur ya fondation tango to komi awa to moni ba jeune homme très bien habillé Suki Molato Vicler Mbuta Lumumba mais nini sali bino bozili catholique te pobote ya bato wana idéologie tie pousser bango bino opesi bango mbongo salon te bango moko nde sima ya ko sepela na idéologie balobi te to ko incarner bango en tout cas physiquement soko na seko le kabalo batala Mbuta Lumumba mais ndenge nini bokoki te na idéologie to na révolution spirituelle bokomi kozila catholique soka kokufa na ye plus tard ezelo kwa tata moka zekolo bana mwana na zena makokite ya kofutela yo primaire na humanité fanda kaka plus tard na université ngana ko ya ko intervenir na ufuta ya solo omoni nde bitumba o ngana ko sala na kati ya fondation na kati ya fondation Lumumba ezali fondation moko ya avec ba objectif précis ya ko talisa la pensée oyo Mbuta Lumumba oyo oya lingaki oyo ndenge amonelaki mboka na mboka ndenge koza parce que makambo ebele oyo alobaki 60 ans après yango nde ezo salema kaka ti lelo makambo nyonso oyo alobaki à la lettre. Donc bana wana oyo akoloba bana na biso bilenge musala fondation aza kosala nde yango wana to ko encadrer bango fondation bien que nani tozui penza assise ya makasi te mais toza na bibundeli na biso to kosala ke toza na ba école ya pensée tant na ko ba école ya pensée eza école te pona ya koyeko sa mwana Charlemagne makambo ya Louis XIV makambo ya De Gaulle te to ko talisa bango histoire oya biso bitumba oyo elekaki origine ya bitumba wana et pourquoi même Mbuta Lumumba ba ko benga ye héros national aza héros pona nini parce que alongoli biso non seulement na buumbu ba benga ka esclavage mais aye kolongola biso na buumbu oyo ya colonisation des choses là biloko mibale wana nde ya akufeli malobaka na ba mindele lelo bolingo bobo mangai ngana okufa mais eza kombo na ngai te eza ki bomoto na ngai te ndeza ko compter eloko eza ko compter eza Congo bayi Congo mais boye bakata siko bobo mingai bakobota maebele ba Lumumba po ngai ezati na te na za éternel te boboma mais boye bakate Congo oyo suka atikala kolela te parce que na ba écrit na ya lobby tant azoloba ni brutalité ni service ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce a lobby ata onyokoli ngai ata obeti ngai ata osalinga pasi mingi na kotikala ko senga mawate ke boye kelanga mawabutika ngai parce que na préféré na kufa pona bolamu ya mutu nyonso ya Congo pour que Congo ezala libre pour comprendre que ata bobomi ngai eza pamba balomo bakobota mebele ba oyo bakwa koya na lutte e kozaneti banzoyi bokoki makambo ka oyo lelo ndozo mona suka tokomi tona mamboka na biso penser wana faut tia na makanisi ya bana poto tika aliénation au moins na politicien akei ko benga américain akomisi moninga na ye mais américain wana nde asalaka tout Lumumba akufa américain wana tanga eko tia division baba bomaki Lumumba ye moko pe aye ko boma bango
aye ko sa bango mabe atie bitumba wa maréchal Mobutu azaki neti pio na bango atie le bitumba Mobutu akufa libanda ya mboka nyonso kaka mundele libanda mais na biso boye jamais au moins na moto alamuki na tonga akei na kene kozwa bibondeli pona bundisa ndiko na ngai mais soki kaka mundele akoti na kati nde omona ka ambassadeur américain nde omona ka ba belge bayaka wana bango nde suka bayaka kotia bosoto entre ba congolais po bolamu ezala te mboka ekende liboso te makambo Lumumba akonesaki na tango wana lelo toza ko connaître yango yoka mundele atelema lobi ndeko président de la République fois kabona yena ancien président de la République mais wana salini azalaki na pouvoir be yo yaka to continuer toza biso na biso mais mundele sali est passé banda betaka mulolo kuna na États-Unis na France partout bokabona oh ya bino wapi tambo sala ka ya bino kuna biso to lobaka bokabona kuna ye aliki trouble ekota po mboka ekende liboso te ba désordre ezalaka yango tango tozwaka conscience wana ba comprendre parce que Mbuta Lumumba na époque asalaki ndenge nini tanga azui avant tozwa indépendance wana bakendaki élection yake a gagné élection alobi Mbuta Kasavubu azape lutteur moko na biso voilà tika to sala ke tozala na ye baninga to sangana mundele akosepirate tango toza diviser ako amplifier division wana peta toza uni akoluka pe diviser biso malamu to sangana tozala ilongo comme ça tozala na front commun moko boya makasi ya ko biso te to voter ndeko Kasavubu akoma président de la République Lumumba na batu na ye bayebisi minorité te yo okokonza mboka tango basali yango ba réussir Mbuta Kasavubu bakomi président mundele siko azangi porte kanda ebandi pona nini ba réussir le lokande wana bango na bango biso te faut ba compiaki constitution ba belge les rois reine ne dirigent pas Mbuta Lumumba lwa zaki na moi sans chaud ndé a la première ministre bazaki na plan bango nyonso ba bwakisa o wana basala o ya bango parce que o ya ba mindele coalition ezalaka te oya ba mindele ezali soki ya za na pouvoir yoze ya mokolo akosilisa pouvoir yosko ko kini élection oleki et pas na bango za ndengwana mais pas na biso Lumumba ke ko ya na biloko ya ba coalition invention moko po ya makasa lobi biso tout mwana Congo nyonso il faut aza na kati poto ko kotonga mboka elongo ya sepelité tala na période wana armée belge kiti abe bon bino bosele politique na bino biso ko zo eteni ya mboka o ba bengi Katanga va proclamer sécession, va menacer Péchomé Yoz la président Kotoyo. Va déclarer, va tindi, va militaire, va parachutiste belge, ne bayaki. Va oyo va boma Mbuta Lumumba. C'est vrai que va stigmater, va déconnaître, va congolais, mususu, baza esprit moquin. Mais nana kendaye ko boma boy. Pour congolais aboyaki. Va bien metozo ko comprendre te. To boma pour nani. Mundela comprendre que non mutumini ndo pa bo mande ko ne mutumini déjà passé poto ache bango moko ba achever yo ba bengi Gérard Sot gendarme belge nde abomaki 21h15 le 17 janvier na bomiye balobi azan esprit makasi mwana wana bakundiye bakei kuna na Elizabeth ba bité lokola azan esprit makasi akola muka tika tozongele susu bake ba bimisi su bembe azaki Mbuta Lumumba Paul Maurice na Okito Joseph 3 ba déterrer ba bani ko kata tia kati ya memi minu na ye neti trophée a memi ngona Belgique akeola kisa to bomaki minu na ye yango nazo garder ti le omona to bunda bozongisa ba relique ya Mbuta Lumumba wana pona ni mundela sakini wana po a traumatiser biso akokaki te demande wana oyo indépendance c'est dit que boarache bango beefsteak na bango na monoko richesse oyo mboka bopesi bango te nde sikoyo omoni eloko wana nde bokaboni eutaka epa na ye biso bato mutako to botamaka avant mondela ya division ezalaka te bango ne ba ko enseigner biso division nzala ezalaki te ndeko babiloko ba croix rouge ezalaka te kelelo croix rouge akopesa bato ba biscuit banini bakoko na biso bazalaki na ba force makasi bilanga biloko tu bato baza kolia milamu
lelo ekomi o assistant social aya kotika bilei bakopesa bato loso tala kutuna l'état ekomi fonctionne à l'état na mois de décembre pas que nous kopesa mois ndambo ya loso na ndambo ya soso wana ya libanda euti na conteneur ya libanda biloko wana eza biloko moko boye ba assujettir biso tokoma niti ka ba dépendant alors to zamba munene biso tokokolona bilanga ezali ebele ndenge ni tokende kobandoli aka baloso ezowutaka libanda alors que biloko tout mabelo bapesa biso ezali awa voilà mateya o biso tolinga kolakisa bato ebele par rapport na mokolo oyo assassinat patete melo mona lito na ye. Directeur Michel bozoko préféré kosala matanga to bolingi bosala revendication mpo nini awa bolobi Moindo aboyaki koboma ndeko na ye Moindo bango moko jusqu'à Soko Soit Gérard Bolimbisi ayei oyo alakisaka biso yango minu afongoli alobi ndenge tobomela Mbuta Lumumba ta nyamakanda bomelaka bato mais on a l'impression que vous avez négocié na bango bitando tolanda ba chaîne na bango ya libanda bazako chérir ba fils et fille biologique ya Mbuta Lumumba yango to tuni vous avez préféré ko sala matanga bazong c'est la bino lino wana to esengi na bino ko sala revendication po Mbuta Lumumba kufa assassiné na moi motuna moi molai na ko pesa bino ntango Mbuta Lumumba zala assassiné assassin à Mbuta Lumumba complot Belgique criminel à monania la kisa biso liso tokoya ko négocier na ye to toko revendiquer liwa ya premier ministre na biso assassiné na mabele na biso. OK bango tango ba assassiné ye ba kamati ba relique na ye wana to benga ndeko histoire wana eza histoire moko passé parce que yo zalaki te ngana zalaki te bato bazalaki lelo kutu na koko yebisa yo ke question to ko mituna est-ce que za kaka lino le ba memaki po bato wana bazaka na ba spiritualité na bango basala ka ba incantation na bango po na bango tango ba ko mema Lumumba kuna esprit ya Lumumba ko zale pa na bango po etonga mboka na bango po bango bazangi bato bazana ba étoile makasi neti Lumumba na ba tradition na bango yango wana o eumela kuna biso tolobite na ndenge na biso matanga o to salaka ate etikali liboko il faut bazongisa yango na bakolo nango po bakoka kosilisa o baebi sans procès sans implication d'organes judiciaires to komi on yeko bonde la bango ezali pe ya makasi Bolimbisi ça fait 10 ans oui poto monaki awa roi belge asala ki lettre pa ya président tika motabomaki moto nolandi lettre wana komango na facilité tika bitumba eza makasi bolanda te o ba ko lakisa bino wana ça fait 10 ans tous na procès na bango et pas na bango on est comme procès familial tous ces procès mboka po Mbuta Lumumba défendaki famille na yete mais il a défendu la nation congolaise na yebisaki yo na yebisi na lobi boye l'état congolais aza na responsabilité na ye munene famille azosa la part na ye famille nda aza ko inciter l'état congolais pour Lumumba babomaki ye premier ministre en exercice oyo apesi mokoloto na ye pour na indépendance ya mboka mokoloto na ye signature na ende eza na acte indépendance ti lelo indépendance liberté to na ngona kati ya Congo oyo ye mutu achaka mokoloto na ye achaka yango attaque militante mais en tant que premier ministre apesi libérateur oyo ya mboka maintenant toi ko senga l'état congolais a s'impliquer l'état congolais a bandi ko s'impliquer mikolo oyo mais malheureusement animateur oyo ba état congolais il faut bazala pe ba révolutionnaire o baza ko comprendre parce que ngai lelo na ko sala musala oyo président de la République ko sala na place na yeta toza ko inciter nde ye ayeba que mundele ye aza mutu mwindo ala ko kamande ba congolais ko kamba mundele te na mena na revendication wana il faut ba préjudice nyoso au Congo a connaîtra na likambo wana mundela ye ba ko sosola ndenge a ko réparer yango o ya Congo d'abord ya Congo parce que tant ba bomi Lumumba ba degré ya ba bitombe bimaki na mboka oyo ba rébellion kilikili
500 000 morts bato bakufa 500 000 morts o bato bakufa na bakeye mpe na sud Kasai kuna bakeye kosala sécession 227 000 morts likolo kaya bamundele wana tokabone lelo tokaboni te bomoko ezali ndenge Lumumba apronaka état unitaire nde toakorevendique procès ezali procès wana il faut tosala yango mpe na kati ya Congo awa elongwa oyo ya libanda ya bango ekoma na Congo awa toza koinitie yango procès tokosala yango mpona bareconnaître baauteur physique mpo Belgique asa ndimaki wi na ndimi na eza na responsabilité morale biso tolobi wana esili ta mais bao batindaki bakomandike baacte bazali le roi abandi déjà kosala bami ya kulpa na ye na bamikanda tolobi wana waya esimbi kaka te lelo o biso tosali monument na kati ya Belgique awa babandi bamonument mpo esuki kaka te bozongisa reste ya mbuta Lumumba o bino bosala baincantation na ndenge ya baspiritualité na bino mpo ewumela etonga mboka na bino ezonga awa na Congo wana ya liboso ya mibale boréparer bapréjudice nyonso oyo bato bakonaîtra d'abord ya l'état congolais ya mibale mpe ya bafamille na bacompagnon na ye Paul Maurice Oketo Joseph na bamosusu Christophe Muzungu na banzunzi donc baza ebele babomaka motuna na ngai devance penza motuna na ngai po lelo tozeli kokanisa mbuta Lumumba le 17 janvier lokola akufaka nano mokolo yango ye moko nsima nde baye koboma ndeko Polo na ndeko ndeko tika pesanga ntango na sisa motuna po tango yonso tolobelaka mbuta Lumumba tozeli ko on dirait qu'on néglige baninga babale oyo bakufaki na bangole te tokolikia soko bandimaki kokufa na mbuta Lumumba ezalaki preuve ya fidélité ya idéologie po mbuta Mobutu azalaki proche ya mbuta Lumumba secrétaire na yeme atournaki le dos ndeko eloko wana botunaka mutuna wana te eosala pasi te totunaka mpona bandeko balandi baze na ntina bazwa bososoli lokwa tozwaki bino moto ayebi masolo yango na bandeko balandi bomitunaka mutuna wana te na kati ya fondation biso na barevendication ya bavictime nyonso oyo bakufaka na Lumumba Paul Maurice Okito Joseph bango balandaki mokolo wana d'abord babandi na koboma bango mibale mpona batétaniser Lumumba ke peut-être akosenga bolimbisi Lumumba batuni ye est-ce que oza na eloba ya suka akoloba alobi bosala bosoto na bino ndenge bolingo bosala Gérard Sot na parole wana akamati monduki na 21h15 atie fare ya mutuka na zamba wana abeti masasi mbuta Lumumba akufi ti lelo to revendikaka oyo va reconnaître crime wana envers Okito Maurice Paul Maurice Okito Joseph va reconnaître bango mundele Belgique kaka wana ne azochaka tembe we ya Lumumba ngana ndimi po to salaki boye bote ya Lumumba mais bamususu wana oui to salaki biso to boyi ekoma neti to akobosana Lumumba abosana Congo albi eza ngai tende zo compter Congo mobimba soki biso toza vivant lelo Lumumba akufela pona biso bongo bo bakufa pona ye eza pasi mingi Paul Maurice aza ko mériter honneur makasi respect makasi mémoire na ye en paix na Okito Joseph ye pe aza ko mériter même honneur et dignité bakufa ke ilongo tolongo wana na mois de février babomaki ba elengesa ba fataki ba nzunzi oyo ndeko ya nzunzi wa mbombo obo benga kwana hein ba kufa ebele oyo Christophe Muzungu hein papa Christophe Muzungu oyo donc ba kufa ebele balana bango ba révolution basé ebele ya ba province nyonso pour le monde bazaki nationaliste balingaye bisika nyonso azaki te mutu moko boya akei o tribalisme ya batetela Lumumba yo mona akufa na mutetela boni à part kaka Okito Joseph wana oya o azalaki Okito Joseph kutu eloko babomeli ye pona ye a présidaka réunion oya Sénat na congrès wana
ya ko annuler décision au mundele imposaka na Kasavubu kezo yango omoni mbuta Kasavubu détail bele bato baye bakate ba menasaki ye na français moko ayebisie boy soki yo kaboni na Lumumba te toko sala o mabe parce que au début mbuta Kasavubu azako enregistrer azako boya ba mona lokolo oya zo boya albino Lumumba za électeur nanga ba on ba vota kinga na comme président pona ni na kabona na ye zati na ko kabona na ba électeur nanga ye et ça ba million na passé na poko na ngo ba menacer ye soki yo sala yango te to sala passer et lokwa les photos ba koloba yango ba menacer comme mbuta Kasavubu na menace wana ye par bibo tikana zo ordonnance we tanga zo ordonnance yake a révoquer Lumumba mundele wana menacer ki akamata avion na njila kimi atiki sikomboka na désordre koti et comment ki we asali boy siko nana ko poma moto et loko balinga ka mikolo sango wana no zo mona lilo na usaka parallélisme ambassadeur américain alobakani na mokonzi mboka lelo kabona na Joseph Kabila kabona na ye comme ça désordre kota yepe mandat na ye isili kuna ipa ya mokonzi na ya dictateur wana na Amérique wana wali ngolongwa na Maison Blanche te. Allez, tel exemple que tu vas pesa démocratie les anciens démocraties bon on respecter en côté comme ça désordre kota ya kamata pepo na ye akia atiki biso na ba désordre na keseke biloko wana ndezo sala ke désordre za mingi Paul Maurice Okito Joseph baza ba auto benga kana lopoto ba grand prêtre oyo ba sala ba imprégna nini oyo mboka bato to ba kufa pona cause wana ta ko reconnaître bango. Et d'ailleurs, histoire wana nde biso il faut toujours tangisa na kati ya fondation. Olena tangisa histoire ya Charlemagne. Toko bana tangisa histoire ya Mbuta Lumumba, ya Paul Maurice, ya Okito Joseph, ya ba Fataki, ya Mbuta Kasavubu, ya bani. Parce que au début tant bango ba yokana ki elongo. Bomoko ezalaki tant mundele ay kokota, ndezizani ekoti. Yango memaki ngana lo babu memi plus Mbuta Lumumba na penchant politique. Po nini na kozonga to kozonga pendant les bandelités mais na lingi na zonga nano wana lelo le 17 soko bato ba chamo susu ya koteka mboka ya kozwa ba injonction libanda po ba ko exécuter na mboka tolobi ba cracher na mémoire ya Mbuta Lumumba wana na elle politique bongo tango yo biso bato tozé ko véhiculer idéologie to zwi le susu Mbuta Lumumba po boko bisanga te soko fondation balobi lelo misa ya Mbuta Lumumba biso to ko célébrer yango nesika boye naba ba nationaliste yonso ba yato beta lisolo po kidi nationalisme mo bateli ya mabele na bisaleli nango mais soko lelo fondation koloba fête ya lelo to ko kenda nango na église te po Mbuta Lumumba na 8 ans atelemelaka église bomoni te ke tango pe fondation za ko kenda misa ya Mbuta Lumumba na église bango pe babwakeli mémoire ya Mbuta Lumumba soy na révolution spirituelle basalaki révolution spirituelle siko biso to zongisa na on basalaki o ya bango biso siko tozo sala stratégie na biso pe tozanango po to kolanda o ya bango te to kotika na politique bolandi ya bango te politique Mbuta Lumumba atalisi bango démocratie a réussi batombo balobi mutu mwinda ko enseigner mundele te ne batombo balobi o il faut to boma eto mema mulimu na yeko niki ne pa na biso etangisa ka bakoko na biso bana na biso ba osala yango ba okokata mundele ayebi ke mutu muindo azana esprit ya makasi koleka ye ayebi yango mais il faut tout faire pour na ko étouffer ye surtout que mutu muindo azana ba richesse tout na makoki nyonso soki batikili pe na ba esprit na bani wana tout ça ya kosuka wapi ndi asalaka nyonso d'abord pour beaucoup ko émerger te na ndenge ya science na ndenge ya makambo ebele azosalaka nyonso mikolo nyonso po biso tozala na sima ndeko tango toza nazo pesa information tango toza kosala lutte pona ba restituer ba relique oya Mbuta Lumumba ezonga lelo le 17 janvier tozo kene na monument Lumumba tozwe esika ya munene o tokotia relique wana pembeni wana tokosala mama ya salle de conférence ya makasi oyo bino na biso elongo tokobandaka deja mate ya isika wana procès go yana ngona sima ndeko bolimbisi penza bandeko balandi bakosimba ndeko soko baza kozongisa baza kozongisa te toza kobotola te eza kobotola te po soko tokoloba kobotola directeur est supposé il faut indemniser
ba dédommager papa na otoloba awa ke bako dédommager mais omoni muyibi okangiye na montre na yo na portable na yo ya liboso ko sala ndenge nini o sala procès portable na maboko na ye ozwi na portable na yo ozwi sake na yo ya yibaki après olandiye na acte o ya commettre ya kimuyibi que ce nini ko la kisabino que ba déchet wana ba kozongi c'est réellement ya Mbuta Lumumba pour mino de mino te nyanzoto ze te nyanzoto Lumumba côté science wana travail ici salement côté science pour ba ko kosa et ça recours na bango na science wana ba indo na science andeko omoni na poto na Amérique ba révolutionnaire baza ibele non pas na poto wana ba science c'est komati na ba Brésil na science comme pas ya ba noir américain o ba pardonaka te ba acte ba mindele ba o sala kotoyo basé belé tina banti wana c'est vrai et le kozolo ba wana mais lelo na niveau to komi na ba science auto ekoli mutako ko sabiso soute ke eloko oyo ya songolo ya pakala non ba congolais pe ba komo ba message légiste ya makasi ba scientifique pe ya makasi mutako ko sa moninga eza des soute question to komi tuna est-ce que ezaka kawana bazongisi ndambo batika na ndambo nde wana po biso to yebiki bakenaka na nzoto parce que preuve yake bakeka na minu ezate liboso balakisaka minu mibale lelo ekomi moko mususu ekei wapi ozomona ndenge bazokenaka na biso ça veut dire que mibale wana babombi bakomona kisa biso troisième wana ekokoma peut-être lobi ekozala crâne nde ozomona na ko développer théorique non to botola nanu omoni obongisa ba aibio montre aibio sac aibio banini ya liboso omoni botola nanu kende procès po yebike azaka kana azatina basapato azatina ne muyibi wana nde lelo oyo toza koyoka banungu o bakenda ko tuna misapina epo na bakeno zo prêtre na parquet procès nini o ezaki na Belgique oyo ke Lumumba bobomiye bomema misapi boko ndo chango ni na place acharnement eloba yo moko awa na plateau ke bobomi mutu boke bomemi mino bo fungola ngo boyo balobi soki akozonga vivant akozanga mino mibale ozomona biloko wana likambo te bo traumatiser bo sa ndenge me na ba coutume na biso ko ndima te ke yo za vivant omona ba reste ya ndeko na yo babomi ezo trembler ici et là il faut qu'on récupérer yango nyonso au sali yango ba obseke na pe olande ye na ba acte wana biso to ko loba te ke non lelo toze la procès avant to botola eloko eza na maboko na bango mais procès wana o eto ko mema sima nde eko identifier muyibi wana aloba réellement biloko ni na yibaki directeur kitoko bobungisi lisese bankoko baloba moyibi bakanga kaina eloko yibi ça dit bino ko préférer bo récupérer na ino biloko ya moyibi préfet bunga ndesima mais soko balobi tango ba restituer ki beteni ya nzoto ya Mbuta Lumumba basalaki na réparation ya préjudice causé na tango wana po ndenge nini moto abomeli yo mwana ta moto abomeli yo ntaba na yo bolimbisi moto abomeli yo ntaba na yo sima ya 4 ans ayekola kiso motu ya ntaba singa moko yo tsaka na litoi yango tokoliki ya mboke fandaka taba wana na 4 ans azalaki kobota bana boni soko nazalaki na ntaba na ngai azalaki ya mwasi alingaka botela nga bana boni lelo yambo bokata makambo fonga na loba kufuta ngai boni mais tu sais comment on a liwa ya Mbuta Lumumba on dirait fondation basée ko zongo na moi légèreté fondation T fondation nationale ati maboko na katite si biso lobby bokomona mokonzi mboka yepe akoloba asa lobaki ti yemo na munoko na discours na ye que ti le 30 juin il faut asa to si to tiki siko na maboko o ya l'état congolais ala andela yango biso moko lisusu te e komi na maboko ya l'état obingana to lobaka koma ke alento abani siko ko yeko le pana biso e makambo eza boye eza ki ndenge ni to bandi ko pesa siko eza ki boye ya solo ok en tout cas il faut tout ça la makasi to récupérer biloko wana peto ke ne pe etumba makasi ya bango pe ba réparer biloko wana
po lelo nana azu yango biso to boye ko kende ko zoa neti ba individu moko boye ba famille to ko traiter état belge état na biso ezali Lumumba akufaki en fonction akufaki te en tant que père et à famille akufaki en tant que premier ministre en exercice oya pesa ki indépendance yanga wapi ona kende ko zo eloko wana na ndenge na ngai et simbata yango to tikeli l'état alandela likambo wana l'état siko il faut alandela po alandela procès wana po na nini lekaki ndenge wana bongo ya Paul Maurice eza wapi bongo okite Joseph wapi na procès wana siko de vérité ekoyebana po bamiyibi yango ebele ya ba état o bazolo banini kuti ebele pe na bango ba kufa ye moko Gérard Soto wana wazaki na bamino na sakufa mwana na ye siko ya ko lakisa mino wana ne bakangaki mwana na ye bake ko perquisitionner ba récupérer bureau wana na katanda kwana donc il ngeke zele ko mo wene héritage moko boye de père en fils bobomi mutu bomemi bureau na de komi oya kufi atikeli oyo non mais ça normalité na mitu na bango eza spiritualité moko tant que ba esprit ya Lumumba eza kuna bango bazomona ka bomengo osolanda eloko wana eza dimension moko ya mutu ya mwana mboka oyo étoile moko ya makasi ivaka ekoto ko permettre tata linzaka na ye etrenaka na bisika wana bango balingi ba utiliser neti magicien moko boye po bazwa ka bomengo faisons ngao matondo bandeko balandi sofre ngongele kaka penza mbango elingi koloba ete tokomi ko benda penza suka ya manaka na biso sofre boaki na posa to tuna miike mengunga etandeze ngunga to bendi penza suka directeur kitoko tokomi na biso na suka mais bolobi eloko moko awa très important ambassadeur américain fandeli biso awa pour diviser ba continent biso lobby basé ko yambana ezaleli obilenge batikalaki ko mona te président sortant na président entrant ba yambana bali ya pondu esika moko ba beta masolo mais lelo ndenge tozé ko loba boye to zongi na 1960 Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa ba yokanaki Mbuta Kasa ba kei na table on ba lobi soko Mbuta Lumumba ko bima na kachote to ko beta masolo te wani lakisi elembo ya bomoko mais lelo mbeba ya 1960 toze ko mona na tango wana communication za kilo kwa lelo te internet ya kilo kwa lelo te mais lelo ne siga to komi communication ezali et religion africaine o etambusa makana nesongianzi na fumukusu kia muzana panda na ngola basé ko telema pona kunganga bino eteni ya mosuni bino fondation bozé ko tambusa misala ya Mbuta Lumumba effort nini bosali po to kweya te na mbeba ya 1960 pour apparemment moto ke bandiko si la fin na descente eloko ya liboso to ko sala fondation Lumumba toza ko betaka tozo betaka CT bokeba toza ko répéter les mêmes erreurs to ko zongela la même conséquence toza ko sala ka yango chance oyo eza lelo oto lubango technologie s'est évolué to comme na makambo ebele ya banini ya masolo ya nini ya technologie évolution télévision biloko to ezali lelo na sepeli makasi na initiative oyo ya lingomba ya Papa Nkusu vraiment na olobela yango te pour peut-être na flatter ye te ponga na tendance ko flatter te na étudier ye makasi mais na comprenant eloko moko que aza réellement dans la vérité na profondeur où ya ko défendre babiloko babengi religion africaine il faut que ni liboso ngamoko nazalaki président de l'association des africains na poto na yebitina akokende liboso e bokomona bikamu isi mingi na combat oza komene parce qu'Afrique lelo a comprenant déjà jeu ya ke ba manipulation ezotaka libanda oya ba mindele bato balembi yango ba meka dans tous les sens et bena nango ba problème religion oyo azo mene et ko sunga biso makasi po ebimisa biso na babusoto oyo parce que na politique ba ko konza bamboka na biso baza un peu l'esclavagisme moko boye et pas ya ba mindele mais pambate
na banza komba oba ko mene yango nde ya kusunga bayimboka na makambo toza kosala oyo ngai naza kokroire yango profondément lelo aya na technologie télévision ezali na soutenaka yango na makasi na ngai na profondeur pe na motema de temps en temps nakenda plusieurs fois kotala organisation na nga ndenge aza kobunda na ba peu de moyens na ye effort aza kosala non c'est quelque chose à lui à féliciter parce qu'azelaka papoter te que papa atinda moi 10 na rien na ba moyen de bord. Je pense que si chaque Congolais ici que nous azali à comprendre philosophie wana mboko to keneli boso poto tonga elongo to zelate que non lelo ba que nous a don na poto na FMI pour ba ko tonga so de mouton ba ko sa boté biso moto ko tonga mboka na biso. Donc eloko lobi ezelo moko ya mutuya ba politicien ya mboka ba bima na boumbu o esclavage ke ambassadeur américain azani aza simple fonctionnaire ya affaires étrangères ya mboka na ye force ni naza na ngo ya ke soki abengi mokonzi ya mboka ba fongole les portes azanan ngani ngaza na yebi ke komba ya lelo tala toujours continue ko le mutalo matelelo interpella bango situation est sérieuse 60 ans bango ba continuer ko lela kaka muto yo nana ndima ko mundela ko banotsa monument lo mumba na poto po to bandi déjà convaincre bango oyo mfumu kimbango alobaki moto muindo akokoma mundela akokoma moto muindo e ya kokokisama kalate yango to na schéma ne to bando kende mundela akomi atali bo arbiter bato muindo yango bazongawa oleto bomaka bango to me ba esprit na bango kotoyo vaut mieux ka kutu baya poto lembi boy tala corona ya pamba ndenge nyongi bango ndenge pesi bango a genou lelo na Afrique malgré ba distanciation ba ko loba boy tout ça mais l'Afrique ils ont continué pourquoi matite ezale kaka na Congo central là yoka produit moko ebimi na mokonzi mboka komisi yango mana covid produit wana eza ya africain eza ya congolais eloko wana eza kutu préventif donc nyonso eza pa na biso awa ba matiti na biso oyo ya ba malaria bane yango e pa na bango ekomi banzete ya kolona baya kozwa banzete kotoyo zambe za susote ekomi ya kolona neti jardin mais biso to na yango de manière naturelle donc na côté kuna naza na foi na yebike to kolonga mais ce que to landi bien to na no schéma ya moi combat pour toze la kateke to ya ko honorer mutu soki akufi pour combat oyo bande na biso ba église africaine ba omene eza le vrai combat où il commence africain pour il faut que les napoto pour y ba que aux africains ah on est au saka na moni de connait mbote mais ce que ba me na poto o comment ba mindene ba notala yo OK boya baluki nini no azotala yo pour moni noir bazande ngwana kuna na poto bango sikoyo biso bango ba bi que to na force et esprit to sa dataka na nyonso ba sala to ba exterminer biso te biso to zali. Donc, moi, na mboka nyonso, ici quand nous azali, ayebake, aza congolais, biso na problème ya racisme na bango. Toza na compétition mon côté. Mais ndenge nzambe wa kela mokila salaki, que chaque catégorie ya bato, baza ndenge wana, koluka te oya ko bongola yango, ndenge mususu poke ne ko imiter moninga. Eza neti lelo soso alinge ko imiter donc biloko mususu il faut to sala na makoki na makanisi oyo nzambe asala biso awa na se awa nde biso wakolana donc matondo mingi na ba mituna na yo na sekle makasi la prochaine fois na kozangisa te oyo ezangi bayi Congo balandi oyo ba émission oyo na kozong na lembaka te koloba na kozongelaka na ba émission ebiro ko bengisaka ngai poto limbola isusu na ba mituna na bino boto na ba mituna bozangisa te ko benga ngai pona ya ko répondre ba mituna na bino nyonso matondo mingi olandaki biso na kati ya manaka ye na ndako na biso ya mosala tozwaki bongo lokumu ya koyamba bongo directeur Michel Kitoko oyo bazé bongo directeur ya fondation Mutalumumba na bango nde tokaboli ngonga ye et pesa meli biso tozongisi pe matondo na directeur sauf bozé moto ya mosala mingi kasi bo accepter lelo bobo manano tango ya mbobo kenda échangeur poto beta na bino masolo pona bayimboka matondo lisusu na disponibilité na bino
Merci. Soko bolandaki biso lolenge longo bani bozongisi matondo mingi na tata kwaku yakala uponini te tata futila mayunga bango nde bazalaki kuna na sima ya matalatala ponini te teni ya réalisation tomoni ndeko ngala nzumbu 9 lumière biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka esusu matondo binyolo na maboko pe makolo kumba na monoko